Ale kumanga motema moto yaya. Kaka Kinshasa Nabiso Kin eleki partout KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikuru neza bino pardon Jima sala ilo karatakate ya wana benga yo Jima mukende umela Bana Kin Kebana jago zape so kutana ngo KNB Telema KNB Telema Kinshasa eleki partout Jinimu Kendi Oumela KNB ko zape te so kutana ngo check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Mbote bakino peu bienvenue na numéro ya sika ya magazine lobela kabino ba réalité ya vie ya Kinshasa KNB. Bakolistier ya bakandidat ya élection présidentielle na États-Unis basalaki ya bango débat lobby bongo bozo ba détail élément. À 5 semaines, il y a tenu la élection présidentielle aux États-Unis. Les Américains ont découvert qui va prochain vice-président na bango à l'occasion il y a eu un débat et opposé qui gouverneur Mike Pence colistier, il y a Donald Trump na sénateur démocrate Tim Kaine na université Farmville na Virginie. Un débat essentiellement basé sur la politique intérieure et l'international des États-Unis. Le gouverneur de l'Indiana, Mike Pence, a attaqué politique étrangère et à Hillary Clinton. Oyo, pour na faible na taille à grandeur aux États-Unis. Pour na pire, Hillary Nathan Wazalaki, secrétaire d'État, a plongé qui Moyen-Orient dans la tourmente. Le colistier d'Hillary Tim Kaine a raté Donald Trump a expliqué na Pence que Azako Kamwa ndenge nini akoki ko soutenir mutu oyo a bâti sa carrière na d'homme d'affaires sur le dos de petits peuples. En plus Trump a kosa batu mbula na mbula sur le lieu ya naissance ya Obama. Chacun a meka ki kolaki sa vision na ya États-Unis peut ko soutenir candidat na mais Tina Souka batikala qui opposé sur la question liée na économie, sécurité, immigration na politique étrangère. Ndenge kaka bo constater que débat o ezalaki na engouement makasi lokola ya ba candidat président pour le décolistier baza méconnu, c'est-à-dire Mike Pence 57 ans, na Tim Kaine 58 ans, selon New Times, débat wana ezalaki na audience makasi ti. Heureusement pour les Congolais, KNB toujours à la pointe et actualité. Kaka ndenge a prometaki kolakisa bino évolution ya campagne américaine a saleli bino résumé ya débat ya bakolistier ataku tu ba média ya awa babwa kisaka yango Kinshasa eleki partout. Lelo toluki to eba soki cercueil to libulu o bakundelaka mutu bakoki pe ko defisa yango. Kinshasa l'équipe partout magazine KNB toza na kati ya maison o batekaka ba cercueil. Toyo ko solana on a ba vendeur ya ba maison ba cercueil ba biso soki eloko lokola cercueil ba ko defisa mutu. Donc mutu akufeli azana moyen ya kokunda ndeko na ete o déficit cercueil après avoir kokunda nde okende ko senga mbongo noto ya ofuta mbongo no. Yo to nto ba soki eza possible pe ba defisa mutu cercueil. Ezamo kamorar, ezamo passe. Parce que basel ba dépense hein ba kuni mutu ba dépense scolaire nous so ici sko bosani bomo ke Lucas ko mutu na mutu sko mbongo ezate akomo kima ba raison ezebele to kutanara na bakango nous so roya asimbisi ta musu pe chaînette na ye ya eza valeur abo azupe cercle ya montant moko boy suko lango koma chaînette etikali teki chaînette jour musu so aye o mbongo ngo ezonga su boy musupe mawa bakenda tilelo bazonga pete yangwana mutu ate bemeza na morgue bakotize bambongo ti mukolo mo également ba remise bembe ba futi bambongo na bango basomba cercueil makambo sili natekaka biloko bakundaka bato cercueil couverture ba croix
To déficit plusieurs fois bacercueil, bato mususu bafuta, misusu pe bafuta te. Misusu kute komaki eloko le musu ya fournisseur bayo kanga yo na maison. Mais au déficit. Yango na tokoma oboya. Moi pasi poa nandima quoi. Aye pa musu aya te. Simba buka lopango. Na pesa ko buka lopango mo esesi la. Lopango kutule musu ya ete. Cercueil eza pona au déficit eza loko ba social. Social azali. Engagement, tout dans les documents, Kanda a couru de cercueil après 3 jours à vexer bon. Mais ceux qui peut-être que déficit simple rare à la société aussi la demande au déficit va faire garantie. Ils dépendent de la net ni local valeur peut-être dans tout cas à côté comme garantie, beaucoup le pas on peut à côté comme garantie. Pour un service à niveau par niveau. Boki ba vendeur ya ba cercueil nde ba uti ko pesa ba point de vue na bango donc normalement cercueil ezelo ko ko déficité pour ce que okunda mutu obosani donc tant obosana nde okundi nde ko no bosana pe ko futa nyonga batu ezelo ko moko ba sila na rasio place au sombi okei e patikali donc ba déficit kaka mutu aza na relation na yo ayebi que ndenga ki wana kozana bonne fois ya ko futa po bazwa pe ba déception et belé mingi ba defa ba kima na bango donc ezara vraiment eloko ko déficité faut kozwa penza mayele bloko lokwa ba cercueil atabino les airs au déficit Kinshasa et l'équipe partout. Ba maman mingi bazwaka tente ya kozwa soin ya bana na bango ero bakendaka classe yango totuni ba maman misusu ba yebisa biso ndenge nini bakoki ko préparer mwana na bango avant kende classe. Dans la commune de Kinshasa, précisément dans l'avenue Itaga, pour nos parents en général, biso constamment au salaire à Kinshasa, c'est que ban et belé à classe, surtout bah ouais mikié, par comment on des classes salité, au moins à moi na porte ceinture et c'est katani poche à chemise élastique à pantalon, c'est le roi qui a comme ma pantalon à ma beaucoup ba bouton et à chemise des airs à katana. Mais on a d'autres choses là, parents biso ceux qui comment parents qu'on préparer moi na ya muké pour qu'il des classes na tongo. Bon ka ba prendre de vie ba parents. Pe ezana ba parents mususu bakomi kozanga tina savo ya kosokolela bana uniforme ekomi kosalama ke papa na mama bango nyusu bakomi kobima ko akapona ko débrouiller nde loko mususu ezobuma ezopesa ke bana bazokenda pesa lite na classe mais tozo senga na ba parents ba ope bazana possibilité wana babanda kokipe bana na bango bien bana baza salité ezana nu éducation ya baboti na bango bango nde baza censé kobongisa bana. Moi na notango abimi na ndaku na yo oyebi ke tango surtout maman na pesa na faute makasi na maman il faut se rendre compte que bana ne bakendaka classe alamuki abongisi bana lobi kutu ne babongisa kana uniforme ya bana to mona ba maman mususu alamuki na tongo abandi ko nika chemise uniforme ya mwana abandi ko pupola yango siko malili wana eza ko so mwana na njuto tango mwana okende uniforme zino ba géographie ça bien te. Donc faute makasi ezana na niveau ya ba maman oza totanga ka récitation mo bandolo ba l'enfant propre tant ba otuna mwana kuna na école mwana aza ya nani totanga ke ba botine ba répondaka na fierté nyonso na koloba mwana na biso ça dépend ya parents ya pe ya possibilité ezana parents musu azokoni mingi te oya zana ngo wana ya ngonde akopesa ngo pa mwana ya parents musu pe musu za négligence kolie ye moko s'occuper na mwana bongisa mwana po akenda classe po patiki mwana sala ilo ndenge na yemo mwana yebi komi bongisa te surtout bano bazana se ba 10 ans esenga moko moboti fo bongisa po yanga mwana na zana ngo vumu kuna linga kutu mwana bi mashiki shiki abi ma propre bien attends ke classe mutu pe alula bi mwana tukana se ezana mwana muso mone kana nzela mususu ako do para muso azaka soka moni mwana mutu akuféliciter yo moboti saki ya mwana yo. Bon, tu as kolanda ndenge parents moko apesi réponse ndenge nini à se préparer pour na kobongisa mwana na ye ya mukie akende classe na tongo alors ba papa ba maman bon il faut surtout ba maman il faut ko veiller ndenge nini mwana zo kende classe na tongo parce que soki mwana za salité en tout cas zo fingisa yo moko par exemple ça peut genre nini anda ko mwana na zo ute puis zo lakisa maman yo ndenge nini entretenir anda ko donc il lakso directement que oza une femme très sale donc il faut qu'on entretenir à bana et puis mwana qui na classe très propre donc mwana so ba yebi kaza propre za le kumpo ya maman. Mais ce cas a salité donc et bando kitisa yo maman Kinshasa et l'équipe partout. Constant moko salami na Kinshasa soki mutu azuli kama topé incendie salami na ndako ya mutu. La plupart ya bato o bayaka ko secourir bato na nde bango ba yibaka biloko ya bato bazuli kama.
Marocain Bassirois. Patrick Kinshasa eleki partout te kolobela mauvais comportement bat bazala nango mona muninga ziki sindako batu baye pona comporter secours tanga ko fanda ko se rendre compte que TV nanga ezika kite mena monité faire ezika kite mena monité aye ko se rendre compte que batu oyo ba ki comporter secours nde ba yiba ke biloko wana donc batu ba ka comporter secours nde ba komi susu ko yiba biloko ba ko sunga batu boyo ka ndenge ba kino ba lobi na miko ya kaende yo ye ko sunga mutu oyo donc oyo kosunga mutu oyo azwami na likama po yo pe mukolo okozwama na likama bakoya kosunga yo kaka okosepela te ba mema ata eloko na yo moko te nde soki oye kosunga mutu il faut ata soki omoni tonga na ye odeplace yango kaka pembeni to azwamaka na likama asalaka lokola abungisi mayele tango maele na ye kokoma place moko azongiseli eloko abengi ye kaka ou bien mama ou bien papa atala ngana amemaki boye ye pe ramoni akosepela mingi te eza malamu te eza mabe basala bofu batida po eza malamu te kimotema biso mabe ya bakongole mpo so moto ana pasi babengi osunga ye apres kosunga osesiki mabe soki oyibi biloko na ye mpo keyokende nango koteka lisu mpo eza mabe makasi nasenga bato basala bongo fo bayebaka to abatu jo musupe ko likampe ko kwela yo po benga bato bayo sunga yo to yo benga bato bayo sunga so basali bongo yo po sepela te boyoki wana quelques na micro ya KNB ndenge balobi donc eza malamu te lorsque oye comporter mon secours parce que olakisi motema malamu na yo oye kosala bolamu et non oye pona koyiba donc ata tonga ata singa na ye tia yango de côté lorsque kozala tranquille oye olakisi biloko na ye oyo ozwaki pe omona kikoyiba eza malamu te. Kinshasa eleki partout. Sotuni bakino ba ebisa biso soki bayambi mupaya moko na ndako tu ba mesana me bolali bolamuki be mutonga lingi susu ko lobisa bino te réaction na bino kozala nini? Magazine KNB to ekosola na ba maman ba ebisa biso batu mingi bazaka soki azanga ki esika ovanda za ekotelenga na to partout ba boya e ba benga na ye aye ko senga yo ya ko vanda pa na yo ozui pe na bobo de nyo sotie na ndako mais après mutongo akangela na ebilo bakolo ndako elongi alobisa na yesu subino te yango to ekotuna na ba maman soki ekomeli yo bongo o conseiller mutabongo ayo kite o continuer ko vanda na ye o regarder to o benga na bozo réponse pas ba maman pour muto alaxio bolingo azui alaxio amour azui atio na ndaku na ye okangele kando lobisaka ye to koma ovimba so bandeni na tuke ezala rateta ke to abana nzambe mais to ebite ezala pe na bakoze ebele donc conseiller muto na vanda na ye on azwa ki na vanda na ye na komeka na ko conseiller pour mutu musupe peut-être ndenga vanda ka na nde o conseiller na nte azo comprendre peut-être er ogolobela e otala ah batu bayambinga bango yo mende na art na sali c'est que za mabase pe na ngote mbalasima au salate mais soko conseiller te pozu kanda osaka lisumo ezangela sens bongo liboso na ko vandisa ye na tuna ye but ya likambo yo azolobisa bato te fo ye batina kuwela nani ko pese concert fo yeba tanto akozana likambo to a remarquer ki mwa likambo moko boye e blessé ye to esali ye pasi yango wana azui attitude wana ya kuboya kolobisa bato sima ya kotuna ye ko pesa ye conseil ko talisa ye ko faire voir ye mabe na malamu bato ye ko kuta il faut oye ko la bango oye bato na vani na bango mutu boya lingaka nini aboya kanini tangu siko yo ye ko li bato wana oyebi ke likambo aboya kalingaka te likambo sepela konde boko vanda bien boyoki ndenge ba mama bapesi pe point de vue na bango alors eza malamu te na yo mutu oyo ozanga ki place ya kovanda mutu azio ezala quand même gentil na ye soko za na problème et que avandi si bosolo li bobongisi c'est bien continuer kovanda bien mais yo batu batio à l'aise na ndako na bango okome kanda ovimba na kwa na yo sans cause ozo ba charisme moko donc eza kutu charisme te eza ka manque ya manière parce que mbato bon pe baza soko bengani bango ozanga place à kovanda alors na yo mutu o mesana kovimba vimbela batu eza na sens esthétique azala bien na batu soigner relation polobi to ebite Kinshasa il équipe jamais rata rubrique na bino ya selfie kanga photo seka mokepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB
Tosai Kamoke Bukakingo Écoutez Envoie selfie Écoutez Sur la photo Tosai Kamoke Bukakingo Écoutez Envoie selfie Écoutez Sur la photo Tosai Kamoke Bukakingo Écoutez Envoie selfie Écoutez Sur la photo Tosai Kamoke Bukakingo Écoutez Envoie selfie Écoutez Sur la photo Tosai Kamoke Bukakingo Écoutez eloba makake soki okabi na gauche droite bate meko kama batu misusu na Kinshasa soki akabeli mutu eloko une fois kaka baswani akoya kobotola eloko akabelaki DJ Franck première et mauvaise habitude au batu mingi bakoma nango omona kabelaki mutu eloko lorsque bayokani susu te to babebani aboti courage rekezo loko oyo ya kabelaki déjà mutu pour a récupérer yango parce que bayokani susu te yango magazine na bino yeko sola na bakino boyoka réaction ya bango na micro ya KNB aso na kabeli mutu eloko ata to swani na roboto lete o ba o sala bloko ndengwana baza mtema mabe na ebito so basambela to basambela te so pesi mutu eloko ata bo ozwani problème roboto la été moniko kaba tout d'abord eza don ya moto soki okamati eloko kabeli moto tsai ke longoli motema na yango okope ko boto la été nzambe pa ningi ndenge wana te soko kabi yango kabi esili ata bo swani ata bo bundi eza problème moko te okabi yango ata to swani lelo biso mibale na kabela ki ona kabi okotuko so na pesi moto eloko na bosani batu musutu barapela ngai eloko bo kabela ngai ngasko na na pesa kayo so na pesi mutu eloko na bosani zaratero to swani zongo santuka na lesame na ngate juste on so pesi muninga no eloko bosana ke na kabela ki mutu o eloko so bo swani ezate ke okende ko botola e so pesi muninga eza o pesa ke po o sepela ki na e eza signe amour donc so ko pesi e kabeli o bosani yango soko pesi mutu eloko eza ke bosana yango parce que opesaki yango na bolingo nyonso eza sublime te ke boswani okende ko récupérer yango eza malamu te Kinshasa et l'équipe partout eloba makasoki batu bazali musala moko batambolaka pe nzela moko meko kama ba chauffeur taxi mingi une fois sali gaffe pas senga pardon na muninga na ezalaka problème Kinshasa l'équipe partout, tout ça il constate que le chauffeur mingi badara prêt à s'excuser te soki basali gaffe na mninga bango mususu chauffeur yango to tuna bango ba bisa bisolo ni vraiment ça la bango ba s'excuser te boyo ka bango monde bango eza selon ka comportement batu po soki muninga afingi oyo tali bongo esa nango eloko te mais soko zongi seza comportement batu mususu edika bango na ndenge moko bien te par exemple boza na nzela omonike soki olobiki ofrene senga muninga esquisse mbo eko tia mwa embouteillage otali ka bongo tiki oleki na yo ce n'est pas l'éducation de ce côté là l'éducation de base là avant ma chauffeur zaki nani nde baimi batango sa mituka mususu abimika akosa akosengo akotuta okutu akei na ye pe mususu asali pe a former bande mo be mabe po embouteillage kotika si asenga pe esquisse te ba chauffeur ba senga ba esquisse so ba sali mabe bien atia embouteillage na nzela o ba no beta klaxon boye ni eloko tia ko tondisa batu ndake
La mouture Asbel a une vision. La vision, c'est de promouvoir l'efficacité dans le travail des spécialistes de la communication, notre manière de contribuer à l'évolution tant scientifique et pratique des métiers de la communication en République démocratique du Congo. Nous sommes au numéro 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Sabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons forts. Namasano ya lelo par rapport ya deux fêtes, il y a match, il y a Léopard na Kenya, bakino ba pesi ba point de vue na bango bolanda. C'est Maometo qui marque. Ah ouais. Kinshasa et l'équipe partout. Tu es que sur un bakinois, biso par rapport à match amical et betamaki lobby entre Léopard na Kenya. Biso ba faiblesse ni o bango ba constata ki o Léopard azalaki nango. Pe jeune ntoko ko beta pona ko gagner match ya samedi entre Léopard na Libye. Boyo ka ndenge ba kinois ba lobby na micro ya KNB. Lobby te beta bien. Sur Kenya a joué occasion à Tchebi. Kasi te beta ki bien. Kasi match contre match Libye. Tu vas si tu gagner. Pour la nationale Libye sur boye, coach ne fa bancha gardien a utaki Suisse wana. Pour matambi pe ala bene bere hier na babina yemo. Aye de yebisi to lembi. Mais ezaki na match amical, match à samedi ba surprise eza to gagner na biso match. La faiblesse ezaka côté défense, la défense eza vraiment faible en plus si gardien pe asaki mo erreur moko ya mukie. Bon l'erreur est humaine, to corriger à la prochaine match. Kenya kokaite biso RDC to beta ki bien mais binde zate moni bango ba otia biso mo bimo boda une erreur ka ningi senga football batie biso bi to polima to senga na ibenge ce qui année ça vendredi to beta vendredi non vendredi to bongisa mo équipe ezalande bien ba faiblesse o amike match les kaki na ngo bien mais le coup mabe coach bengina négligé match négligé match ba négligé ni adversaire té défense na biso peut-être bien té défense na biso coach bengi fata ata défense est bien pété match vraiment to bete na biso bien en termes il y a construction un jeu et puis tozaki na monopole à ballon mais ba faiblesse on a constaté que zala ikara côté finition donc tozaki na ba difficulté na côté otsabi à niveau il y a pour ton abisso tozaki vraiment on a problème makas. Le premier gardien a yambagi bien mais sauf que herba côté ici oami balé matampilei alaki na mo ba faille pour biwana soki a se placer bien bi elinga penda ekotate donc ibenge fo atala au niveau il y a poto et puis na niveau attaque. Toyoki ndenge bakino balobi na micro ya KNB par rapport ya constant au basala qui ya ba faiblesse o ebetamaki na match amical entre Léopard na Kenya. Donc basengi na coach ameka un peu ko revoir équipe pour abongisa ba faiblesse wana ezonga les sous-souté na match ko betama samedi. Donc ameka un peu ko revoir yango parce que soki équipe ya Léopard est gagné et kozala lokumu pona mboka mobimba. Kinshasa et l'équipe partout. Ba musicien oyo bazali kosala fierté ya Congo selon Jacques Bal na élément oyo. Des angamoko musique to betaka na sepela nango soute. Un groupe religieux Bikoro. Sonne ngana ministre de culture na mboko Bikoro atambola trop. Mon ba groupe ça Bikoro wana ba tambola belé. Po bango ba saka musique congolaise, c'est ça? C'est une musique congolaise. Et là le quoi Tsalamon na sala musique congolaise luba. Batuna banotam sabango Tsalamona
un aspect moya musique bikoro un aspect moya musique nati fali na encore tele likopoma na mena ministre a quitté na terrain fali ngano to travailler pour ça tourner ya monde la musique ya musique congolaise mais na spécialité na yo parce que fali il est spécial oyebi que ba spécialiste ya ba son na bamboka musu neti na ba Amérique ba yaga na ba intérieur na biso bakangi ba son ba ke ko sampler yango biso zaka defate bana mon client bana grand prêtre. Attends, on est trop distrait. Nazo tanga bao na otanga parce que nazo cité ne loko bako mais na musique congolaise. Loko Wakanza ça c'est un spécialiste dans la musique. Ako beta le mongo. Beta tare karo kero mongo. Ay karo papi kitiki kitikapi. Loko na otika yepo na tangi déjà ya komi balikolo turu. Entre-temps quand je parle de Tchalamona, la personne qui a vraiment mis en exergue la musique de Tchalamona, c'est mon vieux Suzy Kassé. C'était Nini. Ce partenariat, ces rencontres, ces mises ensemble, c'est oh là là, hein? Ça donne du tonus. Déjà. Mutuano na talent mingi tezo mizo grand prêtre ozo mizo grand prêtre ya kopni ozo mizo grand prêtre pour nécessité à congolais maintenant citer ba talent quoi. Je cite les gens qui peuvent représenter le Congo dans la musique, pas le Congo sentimental des gens qui ne voient pas, le Congo des gens qui savent dire que oyoyo a quoi représenter Mbok. Nous ne vivons pas pour la grandeur du pays, nous vivons pour la grandeur de l'estomac. La place de la mona à l'air, mon biloko ango ça en a quelle. Amoni maître Gims. Kamata ezong se na Congo. Alors ska samburi na kata avuluba oyo na mbru. Maître Gims, a maître Gims po ana talent wana ana mboko ba ebo talent. Atana motribalotina na ceinture. Mon tribalo penado na dégradar. Tribalisme. Les gens ne regardent pas le travail, ils regardent la tribu. Ils regardent la tribu. Baba Jim KNB. Poto kende liboso. Il faut to longola sentiment nyoso to zaranango liboso ya fausseté na mensonge. Parce que tozo tambola na ndenge yake, dès que quelqu'un appartient à ma tribu, à danser. Dès que quelqu'un appartient à Nini, à danser. Mais représentativité à qui danse na libande ko koma souté. Ce représentativité ko koma souté pour Nini, faut taner. Ah voilà. KNB Kinshasa na biso tola mukako Kinshasa na biso tote mako mukendi komi mukenji Jimmy nde muteko madimi mukenji dimi na peshi ombo taidele na nkombo na Yesu Kristo amen. Merci d'attention et fidélité aux besoins de Mbate Kopesa magazine Nabino Lobby la cabine ba réalité à vie à Kinshasa. Tokutani lobby na édition ya Sari Vimamba pe to présenter qui lelo na avenue de l'hôpital na commune ya Gombe pour bobo santé ke Kinshasa et l'équipe part. À travers la flamme par la com, devenons forts.